La Fondation Maloua FM. Fondation Maloua a l'opérateur occasion qui était pour la population congolaise na ba point nyos au bazwami toko tarati na ba province na tranche biso ya chaque samedi FM chez vous et FM chez vous est à la ba question o etambusa ki biso moi makanisi moi masolo pendant la semaine tozongela kango samedi comme d'habitude nazala accompagné na Chris Melelo azate à raison d'un agenda chargé tozali bon on a invité na biso toko beta masolo ensemble FM télévision azate toujours plus près na bino tozali bongo na sengolelo ya koyamba ndeko satellite tozali communicateur ya UDPS ndeko ayebani na kombo ya Dieu donné lembalemba mbote na ndeko satellite mbote mama Rit et puis mbote ba téléspectateurs nyonso bolanda biso particulièrement na ba combattant UDPS so bazali ko chance ce moment pour na bisa ibon balandanga parce que tout au long émission na robimisa la vérité mususu bandeko bazana pour ça ba yo que puis mbote particulièrement la ba technicien bazana Simon bimisa biso kitoko et je ne terminerai pas mes propos sans pour autant appeler ça mbote na maître Billy Maloua muto ebisara biso nul n'a le droit d'être seul sur cette terre. Donc on comprendre que non, la joie ou soit le bonheur de la personne humaine, c'est aussi, n'est-ce pas, de voir son frère se développer, évoluer, être en joie. C'est aussi ça le vrai bonheur. Yango na lingi pena pesa mbote na les premiers citoyens ya mboka na biso ba benga komba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas iwa pende dans les bisobo il y a 5 minutes passées a hauteur déjà ko longwa na niveau oya za nzela alors que na nzela o katanaki oya ya mitendi route nationale numéro 1 wana o epesa biso mingi ba surgelé mokonza mboka dans 7 à 8 minutes il sera déjà sur le lieu. Vraiment des satellites ça vraiment satellite à solo. Oui, lelo to kolobela ba sujet belé to vu que pendant la semaine to ki likama katina mboka Kinshasa bandeko na biso ba bungisaki bomo ina bango likolo mbula o ebetaki mokolo mardi ba dégâts qui enregistré vraiment ebelé batu bakufaki batu ba perdaki biloko na bango to ko kotika ndengona te deuil national les acquis décrété depuis mercredi et si la ki lobby vendredi mais to ko continuer ko lobela ngo pour que solution cette fois-ci ezwama to mona ki ba kondi ba kitaki ba délégation qui conduite na premier ministre bazaki sur place surtout na place ya Matadi Mayo pe mitendi wana tronçon en route nationale numéro 1 et katanaki na katikati dégâts ezaki vraiment énorme parce que ravin moko esalami wana oyo babandi d'ailleurs ko remblayer une partie mais dommage que mabele sala ki susu moi éboulement to kolobela ngondende ko satellite à lobby chef de l'état dans quelques minutes azokoma déjà sur place pour na ko sala paix constant de ko satellite bande ko belé babungisi bomo na bona mbula polémique pe loba mingi trop c'est trop vila ngweza kaka nini bamsu balobi IDPS na lupemba te aoyela bat bampoka mabelezo bukana yo okaki ndeni ta omona ki ba dégâts. Merci maman pour la motuna na yo d'entrée de jeu nangi d'abord na loba ma pensée pièce na bandeko nyo surtout babungi so bango bandeko nyo surtout bazui ba likama to ba blessure na mokolo mbulu ebeta ki et puis na ba ono surtout ba perdre parce que il faudrait to ba était aussi que mbula wana causé biso ba dommage moko to na biso ya pas mingi du point de vue économique ba bungsi bandaku il y a plus de 2000 plus de 200 maisons voudrais-je dire na motuno tuningai mama il est d'abord rationnel il faut to ba été et loko ba bengi catastrophe elle loko moko imprévu catastrophe ezaka na kati ya Congo te même dans des pays développés hyper développés comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et tout consort, vous allez voir que non, lorsqu'il y a changement climatique comme le président de la République l'avait évoqué lorsqu'il était encore aux États-Unis d'Amérique, on comprend que le changement climatique est marqué toujours par catastrophe elle babiloko to bengaka mon il faut to yeba ngo malamu mama ezali babiloko c'est imprévu motomo to ko ba non. Mais ba disposition ezwa makande ko. Évidemment ba disposition ezwa makama même na on a émission d'abord. Et ali babiloko ezara insurmontable que vous le vouliez ou pas. Mon même temps ba saka budget ya mboka. Au moins ba chimbongo musu à part balobité soki ben événement moko imprévisible comme el biso tala avec ses budgets de permettre biso to yeba repalier na babiloko. D'abord il faut to yeba dans premier lieu qui a une catastrophe suite à un changement climatique. Mon condambo Canabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait aussi bel et bien souligné lorsqu'il était encore aux États-Unis d'Amérique. Et puis la Nina qui t'a maman a dit ça que lorsque nous ici dans le plateau Trobagenon le régime de Kabila, régime Eboma Imboka, Batumusu Bandi Maraté. Tenez ceci. Kimbuta Fandi dans la ville province à Kinshasa avec tout son temps. Naba ministre urbanisme au habitat Balikara Natango Joseph Kabila.
La ville province à Kinshasa et Aline a un plan urbanistique. Osaka jamais respecté. Ba espace vert nyoso ba teka na ngina biso lorsque ba procéder à la lotissement la lotissement la bango maman la biso mawa. Na ba régime eleka. Yango moni charge wala nyoso tout quitter les biso. Sans au bandeko ba na biso so ba ondimela ngai te. Ba yebisa ngai ba tangela ngai même espace vert mi baloto na ngo 4 na ville province à Kinshasa. Et réalité yango moni tango mbule ko beta capacité à mai to quantité à mai ezebele nde balobela ki yango déjà metto ici à soulever yango mai ko luka bisike ko kende e ko kende wapi yango moni ko zaka ba dégâts et puis to fanda na régime Kabila pendant 18 ans natika non te ko mona ko to ba procéder même na ko kirer lui il y a fleuve Congo na biso tandis que le lui o ya fleuve Congo eza ko mériter pour essayer comme déjà les colos charge wana surtout les boulots profondeur au régime ya Kabila batiki au biso to epoto bongisa mama il faut total la ramabe place outil au moni balobaka lorsque vous êtes malade kolinga teka otala vous comprendre il faut total raba cause au traiter ba effet ba cause o ezali ba cause monga benga ngo lointaine ya régime Kabila au biso to hérité yango au moni le régime Tshisekedi tant soit pesali toujours na soulager les populations to kende nous avons des rivières ici nous avons des caniveaux na zone maloba yo lobi que régime Kabila ndé bazala ki wana plan urbanistique ezaki respecté. Maintenant que vous êtes au pouvoir hein bokotika mabe wana et continuer kokoba ou bien l'état mutate les mela autorité l'état zate l'état oyana ba ordre na pour qu'azong samaramba na ndenge sengeli par exemple ko démolir ba citoyen nyo soit en anarchie. Tout à fait, l'état c'est l'autorité, voilà pourquoi maman depuis arriver na biso na pouvoir au comprendre nous te place moko bo démolir ba citoyen parce que chaque année bandeko bazokufa to monaka bambule leka ki chef de l'état qui taka côté à campus na Mbanzalemba kuna pe susu bandeko babungisa ki vina bango et dossier kutu ya ba sinistre wana c'est très compliqué, c'était toujours sous régime na bino na yebike yo na reporter régime eleki mingi. Non, bah sinistré au wana bazwa qui déjà au mokonza mboka prometaki bango je suis témoin oculaire ngamo na mona kiango mais la ngina biso boy maman pour oyeba au moni depuis que notre régime est arrivé au pouvoir le lo o comprendre ngai que non to komi ko découvrir ba grandeur to dimension ba caniveau il suffisait seulement bima na boulevard Lumumba au mona comment misala za ko salama to ça ba misala bien que les boulou na profondeur bon batike limboka na niveau ya mabe ali tellement moulai mais biso temps soit pe toujours ko soulager population par rapport ya ba désidérata na bango tala lelo mo konzamboka na biso à se déplacer maman vous comprendre que c'est quelqu'un qui a même l'humanisme dans ses ADN. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il a écourté même son voyage au niveau des États-Unis d'Amérique. C'est vraiment le patriotisme qu'il a développé. Nous le félicitons pour ça. Merci beaucoup. Donc on voit ndeko satellite na maloba na okaka yo lobi que régime Kabila au fundi osambi au lobby mais na opesa yo ndingisa exemple moko kaka na bambula oyo eza na bandeko na commune Ngaliema baleli balobi que ndeko Eteni Longondo azaki ministre ya santé akanga a barricada avenue Mobimba asali mur bakolo ba mapango wana pe baleli bazaki victime ya inondation. Est-ce que ndeko Eteni Longondo azaki muto ya régime akala to azali kati na bino bandeko ya UDPS na répondre na mutu na Eteni Longondo ngala zaka maman moni devant ba fait irrationnel merci beaucoup babituna ndeko satellite est-ce que ndeko Eteni Longondo pe azali na régime au passé parce que azonyoko la biso awa ma ezokote la biso. Merci maman on répond na mutuna na me permettre nga 2 secondes dans le dans quelques minutes présence à mokonzambo que la acté na niveau ya Matadi Kibala kuna na route e katanaki route wa bazali ko rambler na ravena parce que mi tukelinga le katene espace ya 2 ou 3 jours tout le monde déjà évolution misala il faudra aussi féliciter évolution misala mais il y a eu éboulement ya parti à Mabele parce que tonnage a mis tout apparemment l'équipe au moins que misala non précipitamment la rapidité c'est aussi une marque n'est-ce pas de la bonne gestion mais il faut aussi tenir compte il y a qualité à Mabele parce que tout tu reçois kunzele katani pourquoi ne pas savoir pona nini nzela wana katani. Qu'est-ce qu'il faut pour que Katana Temba moko bouma banga zelo tout je ça. Crois que expert ya OVD ba orbitu na ba question na pour ba pesa ba réponse gozala satisfaisante depuis que perdirait pour na revenir na motune Eteni Longondo j'ai vu une vidéo qui circule sur le toit Eteni Longondo
place aux servitudes foncières ezalaki à Kangi. Bon maman moni moi je ne décolore pas devant injustice. Si réellement c'est que nous avions vu sur cette vidéo ezali bongo, je profite de votre micro pour condamner parce que biso to ali partisan il y a justice, n'est-ce pas, justice moko équitable. L'IDPS a comme état des droits, mais je ne crois pas qu'Étienne Longondo pouvait faire ça parce que. Mais Azali Mama il y a UDPS. Le régime passé au Tongi Bandeko Awa. Au moni tene na bandi d'abord qu'on condamné. Parce que dans mon vidéo, moni makamsue d'arayo moni ango boy, vous pensez que c'est ça, or que ce n'est pas ça. Non, ça ce sont des images réelles. J'ai suivi une personne qui est proche de M. Etienne Longondo Lobi, non, bazwa qui jugement à niveau de justice ou epesa qui bango autorisation ba kanganzela wana servitude foncière pour et kotala lopango Etienne Longondo. Là ça laisse encore à désirer parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore lu ngai moko arrêt. Il y a justice. Voilà pourquoi je ne voudrais pas entrer, n'est-ce pas, en profondeur. Il y a mon tour mais ce qui vidéo, tout le monde est circulé, bongo. Je ne reviendrai ici pour condamner, mais c'était Longondo. Parce que biso justice, pas na biso, et ali cheval de bataille, na biso de l'unité instauré état des droits. Pour nous avons ces désirs-là, kozongi sa congolais, surtout, na place où il tolérance zéro de pas na biso mama. Oui, tolérance zéro et pas. Est-ce qu'il arrive des fois entre vous, Bovandi, Bobino, toza parti présidentiel, toza pena ba partenaire, na so ba relation na bino na kati ya union sacrée, na bali na bino, est-ce que ça bien? Ba relation na biso yali kitoko makasi mama pour preuve au monde à chaque fois qu'il s'agit à partage ya ba fonction na niveau ba institution, ba ali na biso ba toujours très satisfait au monde yango, to ali trop gourmaté. Vous comprenez, tout le monde a un attendre à régime il est caca comment peut perdre renfler tout aucun après matière aucun ensemble national tout comme ça. Peut-être avant qui bien abalé na eto ce que yo ka nungu nungu te. Non ba nungu nungu là qui nungu là qui n'attend à perdre mais problème est nini problème est que non bazala qui n'a peur ya ko dénoncer yango moni régime na biso ali régime moko mama na bisarao et surtout que la liberté d'expression est garantie na constitution na biso totika mutual a exprimer librement opinion na quand na biso même s'il s'agit de partage vous allez voir même dans la discussion ba ali na biso ba très à l'aise. Mais je voudrais profiter de votre micro pour informer nos téléspectateurs na passage na Radio France Internationale et ça m'a qui le belango ya ndeko Katumbi o azali ensemble. Ya ndeko Katumbi oui et puis na France 24 union sacrée ça bino mbeli na motema. Bon mbeli na motema te parce que moni même Yesu Christ aloba ki a ebisa ki ba disciple abi bomi tout na ba question nini bat ba ko loba pona ngai. Vous comprenez maman. Moïse Katumbi il faut qu'il y ait tout na pe question nini peuple congolais lo ba pona e. Ndena ngwebisa a maman loin Noël Tchani sindi maman na mitema na biso ba peuple congolais. Bien que les kinon na ba procédure légale na ngote en niveau assemblée nationale. Moïse Katumbi na habité de par quelle magie le lot il peut se déclarer comme la candidat président. Mais c'est un Congolais, azal libre comme tout Congolais à postuler sur à remplir les conditions aux lois électorales les a au ça. Merci parce que au tché préalablement qu'on a rempli les conditions aux lois électorales les a au ça. Moïse Katumbi je signale ici maman il est né n'est-ce pas il y a Inyo Moko il y a papa Nazali Jif et puis j'espère que va proposer qu'on engager Yomoko. Maman je sais les papas de Moïse Katumbi il a été gouverneur Nakati Mboka, il est libre d'exprimer son opinion à l'objet que a postulé en 2023. Pourquoi Bonbo Kende Gozong à la biographie naï? Il a été gouverneur, je profite de votre micro. Je profite de votre micro d'ailleurs pour parce que c'est quelqu'un qui doit être pourchassé, poursuivi. Maman Moïse Katumbi doit être arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a dribblé tout le monde, il a menti tout le monde. Il s'est fait élire d'abord comme député. Il a été nommé comme gouverneur, maman, il a été élu comme gouverneur. Donc, Moïse Katumbi n'a jamais été congolais. Moïse Katumbi a plus de 5 nationalités différentes. Moïse Katumbi, son père était venu ici en 1944. Son père s'appelle Soriano Danyora. Maman non ebiso mambo et au Kamusao papa Moïse Katumbi papa Moïse Katumbi akimaki guerre de Nanzi au Hitler banda ko bomba badji zela na ebisa ebiso so tondimaki na qualité à un commerçant parce que tu es baki so to une de Moïse Katumbi étant donné za ba milliards au azwa qui de manière illégale paye illicite au ndeko Kabila basala ki ba mafia bango roteka ba iranium ya roteka ba bilo rebelle be na kata mboka na biso to lingaki to zo
mbongo wana et profiter na commerce ya baiki ya bana mboka parce que la nationalité n'est-ce pas na kata mibeko na biso constitution biso nezo ko vous pouvez aussi avoir la nationalité congolaise par acquisition. Mais Moïse Katumbi n'est pas la nationalité congolaise de par son origine. Maman Moïse Katumbi ali zambienne. Moïse Katumbi est mobali rwandaise. Na lingi na yebisayo malgré ba information na nyoso boye ba. Na lingi na yebisayo. Bimisamo lelo po bokaboni aza libre comme tout congolais alobi que alongwe na ye na kati ya union sacrée. Yangonde echubi bino mbeli bokomi ko bimisa ba secret obobo. Echubi biso mbeli te. Obozipa ki misu pona ko. Echubi biso mbeli te pamba te nzambe o asali kolo na se abandi ko bimisela biso be ennemi na biso en poissande balobara. Moïse Katumbi, je voudrais signaler ici qu'il est en communication permanente avec Ndeko Paul Kagame. Yo si o mona maman dans le même Bible biso voici les signes qui auront accompagneront ceux qui auront cru. Politique ndeko satellite ko comparer politique na Bible était parce que Bible eza marambu ya ecclesia. Les gestion population à se retrouver. Ecclesia totike la banganga nzambe. Likambuté maman. Likambuté. Eza konda bentéré. Yango moni intérêt na bino eza tale. Likambuté. Banda wanda banda ko agresser biso. Par le biais M23. Yo c'est aucun de Moïse Katumbi Aleki a condamné l'armée rwandaise. J'ai même ma mère à couper bat spectateur Bolandanga Bakoma Babenga. Moïse Katumbi est pour Kagame. Moïse Katumbi ali na agenda moko ozali établi. Ezali ba propos incendiaire te maman. Non peut se formation. Mokolo le 2 décembre. Ndeko Moïse Katumbi il a été à Kigali basoli pendant 5 heures du temps de Paul Kagame. Ali na agenda parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeno yebisa awa a faire perdre bango repère bon et ba soutenir ba iko sala. Oui, sûrement maman Ndeko Moïse Katumbi ne mérite pas ya la politique na kati ya Congo parce que politique yali et loko biso ba congolais de père et de mère il faut ça la yango. Ndeko Moïse Katumbi Tani eleki na nuté. Donc okoki ko résumer wana te Moïse Katumbi c'est un congolais comme yo lokolanga ce qui loi électorale et permettre yé ba condition soit remplir ango il va postuler na ali congolais lokola ngati ka baninga liberté d'expression ninga ke na RFI na France 24 à lobby opinion na ye yo bandi ko fouiner même na biographie na yo bandi obimisango c'est son droit le plus légitime kanga ki misu bobi te to zipi malgré biographie to ndimi po aza misolo na ye aya na kati ya union sacrée lelo bokomi ko sambu c'est comme lokwa likita bana babundi basekele comme kobima c'est son droit le plus légitime mais il faut respecter bamibe kwa mboka dorénavant aza lésé na kovanda na bino na kati ya union sacrée maman yondimi muto abala rwandaise yondimi muto azali yango petit bochaki na kati ya union sacrée bokanga ki miso maman omoni na émission dans des circonstances exceptionnelles les réponses sont aussi exceptionnelles c'était pour besoin de la cause na émission boy maman ndeko Moïse Katumbi na mbongo ayibaki il sait ça n'a pas non ce n'est pas plus grave maman j'en appelle à la justice congolaise il faut enquêter mais maman na émission que c'est que j'ai dit j'assume mes propos il faudrait justice na biso et meka kolandela ndeko Moïse Katumbi ba baba milliard o azala ngwa zimbongo wapi et puis tout à l'heure kaza commerçant boye baki yango na union sacrée bozwa ki est-ce que commerçant il faut plateau na biso sengeli et servir yo na kosolola nambi ya politique maman et peut sanga passi et do peut sanga passi et do peut sa passi de la convenance voudrait aussi maman que il faut tout ba ko établir enrichissement ya bateau et lui ko batenga satellite no ngomoni kana 2023 la milliardaire et ali bienvenue parce que tozo le bela fortune ba député d'abord ensemble non il y a AMK ba désavoué déjà pour l'information ba téléspectateurs et pour le ministre no bazana niveau débauchage ça les mitoloba et ali débauchage té maman bon mon candidature aux huit mandats parti olali la muko zipimi solobi tenga na longo na ngana ensemble ba eli ba comprendre que non ali ko incarner les sous-souté vision o epesa me pa mokonzi mboka et puis ali dignité bango balanda na sima pambate ali na ba plan machiavélique pour na makambo etali ko bebisami ya mboka na biso ekolo Congo voilà pourquoi moni ba député balobi to ikolanda sou moto aboyete ba député ensemble ba bité biso tika na biso ngamba mokonzi mboka na profiter pe na pesa bango merci o wapi bali na mayele pe bwanya ba biete soto landi moto nda obomisa biso bandimi batika le pa moto wapi ali ko la la pongite butu pe moi ko tambusa makanisi pour na makambo etali bobongisa mi mboka Congo to komi komona komi kokoma palpable. Eh maman, il faudrait te féliciter Mokonzi Mboka
ba Moïse Katumbi ba ali bato ba ala ki na bisoté. Ils étaient avec nous mais ils étaient contre nous parce que toi nego monango contre va maré bantuana ba ala ki na posa ba faire couler mo konzamboka mais le bilan biso ali satisfaisant population ndimi ngo puis ndimi pour renouveler encore deuxième mandat mo konzamboka na biso. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour tena benga la population mboka biso autolingara mingi République démocratique du Congo le 24 décembre to kende ko s'enrôler maman to kende ko s'enrôler. Toi, le son attend au perdre tête. Après enrôlement, Bissonio sont tout au peu ça. Voir la Bissonio par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans deuxième mandat pour concrétiser encore vision au Wapi ya Ponamaki pour na salle la Bisso pour établir la Bisso Mboka. Ndeko satellite tozoko ba toujours na masolo na Bisso, toza kaka na kati ya union sacrée, tozu susu. Bino na eu de pes beaucoup tirando na Congo bila. Likambango ezanini. Ba téléspectateurs ba omi tuna ba question to poser au pe mutuna wana. Koko Tarando Ngobela c'est ezali polémique ezali oyebi yo moko de Congo bila na ACP na ye azoko matape na lolenge na ye bino na de pes bobandi ko bimisa gestion na ye il faut bali na biso ya mabete mama omoni la liberté d'expression est garantie par la constitution. Un membre combattant de l'IDPS encore yoté malelo n'est-ce pas, il mène opinion ils a contraire de Congo bila. Dans un pays démocratique, il est carré facilement. Biso pays photo, n'est-ce pas, qu'on s'habitue à l'exercice ou à l'exercice encore démocratique. Yango mokonzambo ka otiko memela biso, n'est-ce pas, la pratique vraiment netoyo kaka à la lettre démocratie. Nde Congo bila maman lelo lingo batelo ko azali na biso, n'est-ce pas, tokozala na regardante sur sa gestion na ye. Ozomona nde maman. Biso na IDPS tozaka ba complaisante maman. Même à toi aller na biso so de mon musale ke mabe to loba musale ke mabe, mais moi je m'abstiens d'abord à émettre je m'abstiens d'abord à émettre mon avis parce que na lina batunango na sur terrain ba contrôler pour na makambo etali gestion ngobila. Je reviendrai encore dans les prochains jours pour na pesa n'est-ce pas opinion nga pour na makambo etali gestion ngobila. Na tanda banquette nanga no necessité, je me réserve ya repesa n'est-ce pas point de vue nga pour na makambo etali gestion ngobila. Mais je signale ici que non ali na biso ali gouverner ya ville province à Kinshasa o wapi ali pe na parti politique ali na biso ali ko tambwisa ma kolandisa ma vision mokonzi mboka na tindi ba émissaire na nga pe ba ke kozwa ba information. Je reviendrai ici sans tabou s'il y a des quoi dire, je n'hésiterai pas à les dire parce que biso t'aura complaisanté. C'est ça que je pouvais dire na lingi pe na encourager bandeko ba ko mettre point de vue na bango contraire ya ngobila, c'est leur droit le plus légitime, ils peuvent le mettre parce que toi ali na mboko ali démocratiquement n'est-ce pas évoluer au mokonzambo ko tiko memela biso sur évolution à la lettre ndenge balobaka. Donc je n'encourage ba ndeko na biso IDPS ali mabete mama yemo otungo be institution ba mo basala to mona ki ja fa otiko senga rapport ya construction ya marché Zando ya ba travaux ya route Lengesa pe ya Mombele, mais pourquoi ne pas laisser prérogative wana na ba institution au lieu que bino bo créer la polémique? C'est ce qui a même causé aussi pe ba nungu na kati ya bino moko UDPS. Peuple ali souverain primaire maman. Contrôle citoyen d'ali n'est-ce pas autorisé. Nga lelo pe na ngoloba non ministre tel ou tel ministre ali ko travailler conformément à vision mokonzi mboka. Et en hôtel lingo ba été moto azali wana nde alongo été peut-être au moni lelo même so tali l'officier de ministère public parmi ba modi ya saisine nae les a rappelé clameur public. Donc biso pe to ara na rôle pour na makambo etali contrôle et gestion ya ba institution mboka. Ndeko satellite yo lobi que tout congolais a appelé libre ya kusala moi critique par rapport à la gestion de l'institution et on lobi ba équipe nao ils a sur terrain déjà pour na komika la gestion ya ville. Oui, je suis, n'est-ce pas, d'accord, maman, dans ce sens-là, parce que au moni, bah, contrôle plus efficace, n'est-ce pas, révélé par les citoyens, donc, peuple congolais, ali na droit le plus légitime, il y a au contrôler, gouverneur Ngobila, partant, gestion na mengai, je me réserve pour n'occuper sa point de vue, c'est un peu ça. Bien. Ok, ndeko satellite tozoko ba na maso na biso ya FM chez vous bandeko bazolanda yo sujet mususu tonto le belalelo ezali toyebi que chef de l'état ayaki précipitamment déjà lobby a kati séjourné na Washington et pas yoapi akende ko participer na sommet États-Unis d'Amérique Afrique. Sommet wana tomonaki le mercredi ba boutisaki na signature ya protocole d'accord o ezako signé une partie na États-Unis, na Zambie et na biso République démocratique du Congo pour la production. Il y a matière première na biso o ekosala ba batterie ya ba voiture électrique. Est-ce que zali par rapport
il y a ce protocole d'accord wana est-ce que ba congolais ba ko espérer na quelque chose parce que ça analyste politique faut te poser une question wana les gens vont comme ça ba comprendre te ba mona qui peut-être signature kaka ya d'accord ba lobby ezala kaka boye boye kaka yonde ko satellite ozali muto ata analyser rapé politique et le koni ko episa na bande ko ba Hollande. Merci maman pour na motuna moko ya kitoko menge na ngina loba d'abord des primes abord omoni parmi les causes de l'insécurité à Est, et elle est pour la richesse nabiso. Nangi ba téléspectateur balandangai parce que elle est succès diplomatique ya Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Richesse nabiso et elle est enviée et non seulement dans les multinationales, dans les pays puissante et puis elle est enviée dans les pays frontaliers. Mais le long de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce ya ba voyage na o akenda ki ko sa ba plaidoyer na ba multinationale et bisi ba ngabité boya ka kozwaka na ndenga robomate boya to ça la partenariat gagnant lelo c'est une réussite il faudrait féliciter. Il s'agissait de quoi maman? Il s'agissait d'un protocole d'accord signé d'une part entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. D'autre part, entre Zambie, les États-Unis d'Amérique et puis entre Zambie et la République démocratique du Congo. Le lot Oyo, vous êtes sans ignorer que le Parlement européen essaie de voter fin pour la makambo et la fabrication. Il y a ba mituka. De to benga mituka ba monter ya ba auto communément de to benga ba essence ba mazout et au ça mal souté au plus tard 2030. Par voie de conséquence, pourquoi pour lutter contre le réchauffement climatique, pollution, de tout le monde qui a salamagi même na COP 27 à niveau Égypte. Par voie de conséquence, il faudrait le monde entier se basculer na ba mituko ba bengaka ya ba batterie électrique. Alors, biso République démocratique du Congo to ali na lithium na cobalt, réserve mondiale il y a 75%. Ils allaient na kati ya mboka na biso. Et l'inko lo batang to koma na ba néon na ba 2030 République démocratique du Congo nous serons appelés ya ko gouverner mokili. Ya ko gouverner mokili dans quel sens? Dans le sens ya makambo etali production parce que biso nem to kozala premier pays producteur il y a lithium na cobalt to ya ba batterie électrique. Mais eloko wana eloko ekotsaki moi le kundu pa ba pays où il y a développement Congo te ba pays où il y a toujours boy mais le grâce à la diplomatie en Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba américain bandimi était ba ko sala na niveau République démocratique du Congo ba usine ya minene o ko sala ba batterie électrique. Il faudrait féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pambate eloko wana elinga ki est préjudicié biso makas ba multinational ba linga ba procéder na ko yiba biso biloko wana pa kende ko fabriquer libanda auto benga minerai du sang mais grâce à Dieu et puis grâce à la diplomatie en Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eloko wana eko sala maté déjà la ligne biso na au plus tard 2025 à la niveau acide qui vous reçoit ici ne moko ya munene o banda ko fabriquer les biso ba batterie électrique ya capacité vraiment o ya makasi mingi et puis maman il faudra aussi signaler que Mokonzambo tangu akendaki na niveau États-Unis d'Amérique elle a karaté pour qu'elle ne procéder na signature ya protocole d'accord wana et puis Mokonzambo akendaki pour qu'elle ne sala plaidoyer pour na makambo etalaki agression rwandaise. Je voudrais d'abord signaler ici que ba ota ko pesa information na tongwa lelo ke Ndeko Paul Kagame ota ko débourser ba mbongo ebele ba milieu ebele pour na ko empêcher toujours Mokonzambo kazwa accepter ya ko sala discours na e pa le président américain Joe Biden mais lo wana parce que le président de la République a été trop décisif. Il y a okuta na Ndeko Joe Biden et pour être ko pesa makaniso aye pour être ko funda mboka rwanda ndenge ay ko soutenir mikona mikolo ba rebelle M23 ba aliko bundisa mboka na biso Congo na lingina ebisa était maman le président Joe Biden, le président américain, a procédé à la félicitation moko ya munene et puis afin de ça le sénateur américain pour sabango était à mon noté na Afrique Mokonzambo ka wala ina boanya pe sagesse lokola Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ali na leadership moko mama oyo e kamwisi même ba américain leadership wana o wapi ali ko tikate makambu ya Congo ali ko porter toujours na ba réunion surtout ya mineno ba ali ko kende et puis
au mona ki comment Rwanda la ki isolé na banda ko lobango a bande ko musu banda ko ndimanga ite ba voyage mo konzamboka la ko sala e la ki te po a sepelisa nzoto mais la ki nde mama po a sepelisa mboka Congo et puis na ba congolais pamba te le loto moni isolement na scène politique internationale ya Rwanda pe Paul Kagame yo mo rote ko lobango a pota na ba grande réunion na ba réunion minene internationale au monde Paul Kagame commence à être évité bandi ko isolé et puis au fur et à mesure Rwanda kozala totalement isolé ne romona Paul Kagame kozala malheur ya ba Rwandais voilà pourquoi mona même na adresse à Mokonzambo o salaki tango yambaki ba jeune n'est-ce pas aibisa bango lobi même ba Rwandais ba ali na bosenga na biso poto kende to sunga bango to pesa bango maboko po balongola dictateur ba bengi na komba Paul Kagame po ete na niveau ya Afrique si to yokana ki ete ya ko chaki mia na makambo etali makelele ya minduki parce que makelele ya minduki nde pesa ki biso reta po na makambo etali développement alors ce makelele ya minduki wana esili biso Afrique to se développer ba se metaki d'accord mais parmi bato ba ali d'accord na ngote balingi ka toujours se ba africain ba kufara à l'occurrence ali Paul Kagame yango no mun mokonza mboka lobaki te to ina ba Rwandais te to linga bango ba ali bande ko na biso mais to sunga bango ete po ba se débarrasser na Paul Kagame po bango pe ba mituna mikona mikolo mais Paul Kagame le dictateur tout ya okende mo colonie yango lo moni lelo mokonza mboka na génie politique na e diplomatique a sali ete Paul Kagame a komi isolé na mikolo ko yo mona même pour la makambo etali ba aide mama Paul Kagame a aux sous bénéficiaire na yango tena régime ya Kigali. Je voudrais signaler ete na année 2021 na année 2021 maman le gouvernement américain a payé ça qui montant il y a 125 millions de dollars pour la makambo etali armée rwandaise a payé ça qui en 2023 bandai pour envisager va payer ça 135 millions maintenant on peut sur information a été sénat américain si va se décider par lobby bon on peut ça les sumbongo anate l'Union européenne a bandaki ko envisager oui l'Union européenne a bandaki ko envisager a payé ça 20 millions de dollars pour la makambo etali sécurité grâce à ba plaidoyer au mokonzamboka sali pour te bisa bango bo sunga muto ali voyou muto ali motema mabe ali ko bundisa mboka Congo bikona mikoboko pesa mbongo wana wapi lelo cette question est remise encore en cause au sein ya parlement européen ba boy ko pesa sou mbongo wana ba iba ko analyser ba pesa yango te na gouvernement rwandais au mona ki même maman comment il y a eu n'est-ce pas des députés européens ba telemi toujours pour na ko ganga pour na ko yebisa na mambi ba institution internationale de to bengara été bazana moko regarda pour la makambo ya est au moni lelo o soki Paul Kagame il avait réussi à manipuler la communauté internationale et manipuler l'organisation internationale parce qu'il avait n'est-ce pas bien évidemment maman gagné n'est-ce pas son pari n'a osaki wapi ya koteka génocide rwandais lelo biso il faut tous en capacité wana pe ya koteka ba tuna biso ba kufi ya koteka ba on lenge nini ya kolakisa na la face du monde était génocide et salamia ba crime contre l'humanité salamia Paul Kagame a bomi biso ba crime contre des guerres ali moto wapi ali ko mériter que na niveau ya cour pénale internationale ba ko sambise le la ndeko na bosko tadanda internationale les acquis ouvertes na maman Rose ministre de la justice soit zaki na sommet au salamaki na Hollande a saisi ça qui tout à fait à saisir ça qui général près la CPI pour que a s'imprégner dans dossier wana tout à fait pour ça a s'imprégner dans dossier il y a massacre au salamaki na niveau à Kishishi na biso ete maman et grâce ya génie diplomatie ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te yende yebisaki na ndeko ministre Oazali na justice n'est-ce pas pe garde des sceaux na attribution na maman Rose ebisa lobi kende na lombango kena lombango peut o le kakuna et ali gravissime yango na ngina ebisa ndeko nanga ya mboka Congo ete biso nyonso tutu eba ko chama kanisi pe bonya na biso na sima ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te ali et non seulement n'est-ce pas moto nzamba pesi biso po bongisa Congo mais ali pe moto nzamba pesi biso po ayeba ko rétablir encore n'est-ce pas prestige na biso auto perdaki yango parce que biso peuple congolais to perdaki même prestige na biso au monde même na ba organisation internationale na ba institution n'est-ce pas prestigieuse ya monde mama au monde a été makambo Congo comment qui oublié il ne reconnaissait plus encore les États-Unis la République démocratique du Congo par votre conséquence à chaque fois que nos questions étaient appelées à être traitées avec diligence bande ko chango mopanzi yango monaki Paul Kagame avait réussi à envahir Mboka Congo mais en Guinée-Bissau c'est des gens fins parce que ou ali on a certains fins diplomates Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Vraiment, ils ont souhaité à Congolais nyonso que guerre ici là na est la République démocratique du Congo. Tozali koko ba conclure émission na biso. Ndeko satellite tout na motuna moko ba téléspectateurs ba tindeli biso na commune ya Lemba. Ndeko wana alobi apche kombote alobi botu na ndeko satellite mikolelekaki na kati ya UDPS mwa nungu ekotaki. Basi ba yokani secrétaire général na convention démocratique ya parti. Merci beaucoup maman. Nalingi na bisao ete biso nyonso tout makanisi n'est-ce pas pebwanya na biso ya lisima ya mwana mboka Augustin Kabuya secrétaire général na biso wapi ali ko asime n'est-ce pas ba faire quotidienne ya parti yende muto ali secrétaire général wapi ya komema biso na maponomi pour être n'est-ce pas tout moni bilan au sein parti na biso kimia ekoti entre ye na convention démocratique yango na ko kendete kimia si ezalaka déjà n'est-ce pas au moni nungu ekota kende ko satellite na yango na lingi na loba mama au moni pour la réclamation, il faut avoir qualité. Lingi, bon, je dois directement le dire tout haut. Alinga soulever problème il y a papa nabiso n'est-ce pas Victor Wakwenda wapi na PCP mbote sika ali au pena regretta qui pour na makambo etala qui n'est-ce pas détention na ye ali des gens en liberté to linga rapé mingi makasi mais il n'a pas qualité n'est-ce pas ya kozala mokonzi ya CDP ba konzi ya CDP si ba témoignant qui n'est-ce pas solidarité na bango et pas ndeko Augustin Kabuya o wapi ali ko procéder na ba consultation des gens na ngina bisa ndeko wana été mokula lelo na ngonga ya 9h du matin et ali na mokanda moko tiko bima pande ko Augustin Kabuya oti ko senya bengisi ba fédéraux surtout ya République démocratique du Congo ba na lumbango était pour na ko ça pour na makambo etali ba consultation wapi ba consultation na e ko aboutir et comme mabiso pour na makambo etali n'est-ce pas ba ko en pratique mise en pratique ya ba résolution de qui na niveau ya n'est-ce pas qui sent tout et puis pour na ko mabiso na maponomi et puis bande ko na ba ko zonga avant n'est-ce pas ba mikolo ya ba fête o wapi na oti ko pesa pembote na secrétaire général biso Augustin Kabuya qui met ali nungu moni place bato ba ali moi n'est-ce pas ba nungu zanga raté maman des gens j'ai été invité ici n'est-ce pas na ba duplex na bino pour na repesa toujours makanzi pour na makambuana et puis photo n'est-ce pas loba aussi tout maman papa Wakwenda Victor c'est notre papa patriarche Tolingaraming Makasi mais ce qu'il faisait et Ali là-bas au moins l'IDP c'est la machine politique c'est que certaines personnes ignorent maman tu es bien entre autres ndeko Moïse Katumbi il était derrière ces histoires là alinga ki wapia oui ba rokoti ça satellite okanga ba dongolo miso mais j'assume mes propos. C'est que papa, il y a certains noms d'autres classiques non ebiso jusqu'au preuve du contraire basaka en réunion sacrée, je vais même vous le dire na couloir na ko permettre atteindre le bango, je peux vous le dire même après émission. Oh wapi balaki derrière pour na n'est-ce pas ba réclamation kimia ekoti wana kimia ali makambo juste 30 secondes pour que te conclure. Kimia ali kutunde na olongo apena ko kende n'est-ce pas na niveau permanence pour te nazal na ba mission na ko ko sala kuna bon pour na 30 secondes au pesinga ndeko nanga mama rit na ngine tena ibana kobenga na population na biso wapi bali partout na nganda jika na kitoki mosi o bali na lejour kuna koto o bali na kwilu kuna partout boy balanko se préparer le 24 décembre. Le 24 décembre et à l'idate au bisonio surtout to bengami pour na okende ko ba carte électeur na biso puis to koleka na identification directement au moni ndeno ebisabino a mama lobby ba émissaire opposition ba lalité butu ba ko tambola ko luka nini ba ko lobela o bango ba luka na bazo luka dialogue on est contre ça to ali n'est pas respectueux merci beaucoup to ali respectueux mais pe qu'on a biso il faut organiser une élection maman suka étrange na biso FM chez vous neto sabino o bozolanda biso numéro est affiché ba préoccupation na bino boko kokomela biso ba message to kotanga yango soki bo sepeli ko ya porte FM télévision eza ko fongwama bino ba bozoma ki kolanda biso na télévision merci beaucoup bande kopé o ba rozwa biso na nzela ya internet adresse YouTube na biso ezali Fondation Malua soko beti omona ba émission na biso Rolandango en live toza peso sur na page Facebook na biso toujours Fondation Malua en tout cas bandiko ezaki esengo mingi ya ko partager na bino
tranche oyo auto yambaki ndeko satellite azali communicateur ya UDPS et le moto lobelaki ya masolo betamaki na semaine to monaki ba dégâts ya mbula sommet États-Unis d'Amérique Afrique to lobeli pe lisusu masolo ezali kotambusa manakati ya union sacrée. En tout cas tokutana bino le samedi prochain pour na kolobela ba sujet mususu pe na bandeko mususu o bakozana biso elongo. Jusque là botikala toujours scotché ndete sabino na FM télévision Fondation Maloua o ezali bongo partie prenante na kati ya population pour que commissaire porte-parole na bino ezali lance voix na bino bolembate bolanda toujours FM bo continuer ko komela biso nde ezala toujours excellente suite de programmes sur la FM télévision. Ciao.